Chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambamaki chaleureusement lobi eleki na mbandaka lors ya première visite officielle na ye na chef-lieu ya province ya Équateur. Mokonzi ya mboka pe distingué première dame Madame Denise Nyakeru Tshisekedi bakominiaki elongo na foule en liesse mobilisée depuis Tongo na aérogar ya mbandaka pe à travers ville Mobimba. Na pokwa arrivé n'esplanade ya commune ya Wangata mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atenaki meeting moko ya kafu à travers tribune ya libre expression esika wapi population etalisaki ba principaux problèmes oyo ezali ko ranger société na bango notamment makambo etali mai lotiliki banzela emploi pe makambu misusu. Na ce sujet, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki na bamo juste. Toboya makambo ya kanyaka mbongo nyonso ekotaka na kesi ya l'État po mbongo wana nde ekotonga l'hôpitalo, mbongo wana moto ekotonga kelasi, mbongo wana nde ekotonga nzela pe ekokokisa makambo oyo ya courant na mai. Na même occasion, Fumu Yamboka a prometaki bango kotonga université moderne na Mbandaka. Tokosala pena université awa na Mbandaka. Soki nzambe asungi bokomono tango nga na kozonga wa bokomono deja ndenge ekobanda kotongama. Université au standard moderne. Bokoyoke la kutu bana poto lisusu likunyate. Ba université bomona na poto wana ekotongama wana Mbandaka. Nazali kopesa bino parole na ngai. En prévision, il y avait élection 2023. Chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo Fachi Beton a sengaki na population bakende ko se faire enrôler massivement. Bino batata ba mama bilenge bino nyonso bosimbana bokende à partir ya samedi bokomona ngai na enrôlement kuna na kozwa oya ngai carte ya électeur. Tokani Pona kosukiza mokonzi ya mboka atalisaki ke akos'impliquer personnellement pour te gouvernement na ye emema ba solution durable na ba problème oyo ezali kotungisa population ya Mbandaka et cela à travers projet ya développement ya 145 territoires. Boinde zalaka. Kejo.